Lelo comprendre que depuis Wenge Beta, musique est zongi sous na gounango. Et puis, on comprend que le stade de martyr comme à la toile. Parce qu'il y avait un moment que Batouba comprendre tout le stade, il faut Beta. Batouba s'est focalisé sur le finger, mais cette fois, c'est minute de son mamonate. Bago yambo finger batu ça fois oui, mais stade no beteli wapi. Programme na stade de télévision Ernini. Yo montre même ma dispute ba mission et desili na. Parce que on ça va tout té. Pour te on ça va tout so moto vendre total là. Bato ba kufata na conseil mais obeta ki kaka. Bato ba yate obeta kaka. Baza atami balé mo beta ki c'est grâce à banane. Ya Wenget. Obeta soka en 2022. Voilà. Le coup l'héritier au stade parce que musique sont tembeza te baby. On dit bravo Gaulois. J'ai vu Bogard de la presse atika na Pampers. Et ça pour nous servir venir na biso waze kwa leçon que na musique. Oza na Pampers c'était. Yo ba doit finir ba être Pampers on les a signifié. Pampers ya la tu les a signifié. Poza ba mission belé na musique ba tika ko la cha ba mission na Pampers wana te. Bogard a lati Pampers ba o mo la a lati Pampers ba ka se libo mais ça signifié. OK. Torotan na ba mission belé lelo ba tika makelele baza ba les premiers ba les deux ba les quatre mais est-ce qu'il y a une carrière en musique? Parce que tu as une carrière en musique Fabregas a l'équipe Kofi. Oh oui. Tu as la musique qui m'a molati bana ba Pampers wana Bogard a lati wana. Fabregas a lati bana belé ba Pampers. Na musique. Fabregas il nous a donné combien de musiciens en succès Fabregas. Mais si tu as une carrière à Kofi quand on est là, on fait les analyse. Voilà, oui. Tout ça analyse. Il y a un monde qui a analyse comme moko. Ba mission ba osuba na bilamba ba msuba osumba. Na carrière à musique Fabregas à l'équipe Kofi. Parce que Kofi a tiré le collat ça moi na Pampers so Bogard de la presse à la tité. Est-ce que donc est bien? Très bien. Oazé quoi, la team on a pas persité. Kofi la team on a pas persité. So na mano tanga titre aussi ça va désaté. Mais ce sont des bons chanteurs et bons musiciens. Pourquoi pas bo pesi biso pe bana balata Pampers na musique? Est-ce que donc est bien? Très bien. Regarde la team Pampers, vous avez mon mikate. Et qu'à faire à botit? Si ko koya na faire alors au moins toi la bariti nzele, toi la bashikito, toi la banani auto yebi na sima faire. Toza la rebo o bon qui les pèse biso te chanteuse en succès bon. Voilà. Faire mu taper ça biso rebo. Et bien on te. Le pasteur déjà donné les sur le pétage me donc temps me semble là. Ba pasteur ba mo misa ba congolais na église ba semble ndeni. Pasteur a ke vana na boîte, moi les soko mune na vandele liboso. Yebisanga ba ote ya banani. Pasteur azon di mamo na chel ndinga zo le aoningisa masoko. Yebisanga. Est-ce que biso donc église? Yo ka bagola ba ndako sona après concert ba bito ndimi na biso plein mais kunga ezate. Oh, nandeni. Yango moni ba yembaki na aéroport. Vous comprenez? C'est ça. Bagola mso ba bia biso tozonyo ko mapena mutako ko sisa biso guerre na est azali. Fala bimisi arc-en-ciel na moi. Poni ko nani mboka na biso ko pesa fali mbongo te ake ko sisa ba rebelle na nini. Parce que nous sommes mis dans arc-en-ciel. Même 1 million de rebelles. C'est le sera bêti le 25 qui en tout cas, partir à l'élo, c'est le yo. Kange basinga soto monier. C'est le ko beta kaka date mon qu'on héritier. Na été ce que tu okende bien. C'est le ko ça sabiso ko to budget. So za poto bo benga zonga bolo bodi la zo luko émission. C'est le sa beauté ko mabe. C'est le sa beauté mabe on ba lo balé mbongo azumbongo pas fali. C'est le sa beauté et reverser. Ndanga nini yo teli fali concert makele makasi ti stade de Betam yo beti peti. Et comme tout retour le bo beta te. Okobeta. Oh, tembiane fo salade. Bozo tembeza de ce ko héritier to na nene po za muto sa ne tembete. Ndeko ya Congo. Botu na ngai nini oh. Villa chez Dani Dende le Real de Madrid. Oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te. Bilobae boza éparpillé à travers le monde. Bolingi bosa la tour à la ville province ya Kinshasa. Ndeko na ngai ndimela ngai te. Esika kopema ezaka kamoko na villa chez Dani Dende. Awa nyonso ezali ba appartement. Il y a 3 chambres salon, salle de bain, na cuisine, il y a 2 chambres salon, salle de bain, na cuisine. Awa nyonso ezali et bon côté à piscine.
botala bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botala bino moko bino baye boorganizaka bashow babarbecue botala esika ya koorganize yango yo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya bafete ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yango yo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala baavenema na bino yaya botuna ngai eza wapi na avenue Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici. Là toya ka kin toya ba vacances to ka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé. Ya mwana moni toya na biso na villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille. Donc, on a vu sur la diaspora, boya, boza décidé sécurité, bika Congo, pour voir la place où bika boza bien sécurisé. Ah, pas Dani Dende, talaka ngai Mireille la japonaise, moi à Paris, na kitara awa. Donc, ba vie Juna Janana, ba kitara awa. Talaka famille Juna family to kitaka, ça veut dire que nde makambo. Ah, balobi filet za moko, villa Dani Dende Real de Madrid. Babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso to pasaka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre talaka ba mama Mireille isali ici au cadre na ACP mais sora za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot na boulot na en tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezoleka bien la piscine, tout va na kutu côté bien. Donc elle est canon bien. Ngano tu Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus na station campagne boza dessus vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà na lélé en fort. Parce que jour dans les bien, tu as chez Real Madrid, à ma campagne, appartement Mounilema, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien, ma casse courée sans rater, sécurité, nous sommes comment. Puis nous avons des en Norvège, nous sommes au besoin kin, avant d'ambiance à l'aise, faut aller pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozala Posa. Ozwa repo ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge ka kozala na mikili ya poto awa nyoso ezali soki kure katani komitungisa mana ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village chez Dani Dende le Real de Madrid eyokani. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans notre chaîne Tumba Tumba Oya Zakari Mwamba. Zakari Mwamba Petit Zacle, Babi Baxele Mobali ya Pembe. Donc merci bien tout vraiment Bolingara Tumba Tumba. Merci na ba o ba s'abonner, ba o pe ba s'abonner, te vraiment to sengi bino bo s'abonner et ça biso ki to makasi bo like bo commenter ba émission na biso et ça la biso bien makasi quand to lo bara biso ba o sans bino mobulu bino fo za la razare belio ne ça la biso ki to makasi. À la présentation, c'est votre sœur, votre MBC, la diva Sandrine Bamana, donc le loto Kitiawa, donc le
bino moko Odile Manzaka bolela ki bobenga ki bele de partout songe c'est la biso Odile expliquer biso voyage les gars ndenge nini hein na question na wana est-ce que zo kende bien tout non soit tuna ki bana ya Côte d'Ivoire bongo donc les tous dans Odile Manzaka hein to lobela maramka ba actualité ndenge zo les cas concert et millionnaire ya we ranson ndenge les cas qui arrivé à we ya faire ego la mwana mboka to lobela ba actualité beleka nezo les cas mboka donc vraiment bon rester branché bon la décider je dis un grand merci à mon boss Zakari Mwamba Ibaxele Mobala Pembe pourquoi pas à Dani Dende les Real de Madrid donc bien tout vraiment bolingara tumba je dis un grand merci à Yannick Kini Arambox c'est l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudafouana hein Yannick Kini Arambox merci vraiment nayo vraiment pourquoi pas à Trésor Moutu à dollar je dis un grand merci à maman Clotine Bondo babi plafond de Rennes leader à maman sociale hein maman Clotine Bondo leader à maman sociale vraiment plafond de Rennes je vous dis un grand merci partout au Bozali pourquoi pas à Malolo Chimalanga motema ya boss Peter Okito hein na flat bango la vase d'or wana vraiment na sele wana avenue Mayulu oza mobimba vraiment na bilonyo souvent bolingara tumba je vous dis un grand merci pourquoi pas à boss Pablo Kini babi le seul unique déclarant na kata Luanda boss Pablo Kini donc le seul unique pourquoi pas à Dadie Mondo Kolo Yoji motema Karine Bamana ma grande sœur chérie partout bino bozali vraiment to sengi bino merci pour rester branché et bozala décider tozana Odile Manzaka moi sinza Babi CPI ya Mboka. Bonjour Odile Manzaka. Ouais, bonjour donc bonjour à tout le monde. Donc Batwalinga Odile Manzaka CPI ya Mboka. Moi Sinzambe Kondo 13 Souka film Baninja Enyame Garda Nigeria comme coach Baxela mandat d'amener. Donc je suis là et merci beaucoup à tout le monde et merci Nabato Balinga PCP ya Mboka. Pourquoi pas mon partenaire le plus suspect, le plus élégant, il s'appelle Pablo King, le grand déclarant de Luanda. Donc Pablo King, le grand déclarant de Luanda, depuis l'été, le grand déclarant jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne comme lui. Et Seigneur Nzambe, sur mon Pablo King, mon Seigneur Nzambe, j'étais salué aussi à passant. Et pourquoi pas Ben Willy les Gabonais. Yaya Motona, comme c'est la ranga, n'a routine de l'eau, salam depuis loin, depuis Moussika quoi. Ben Willy les Gabonais, n'a repésope salam Yaya Moto. Merci beaucoup à Maître Tani Diaka, le maître le plus pesé de sa génération. Et Jonathan, je te salue aussi à passant. Donc pourquoi pas n'appeler ça t'es pas Docteur Gingombe en Afrique du Sud. Je te salue aussi à passant. Et pourquoi pas y'a Pablo Escobar Kabila en Afrique du Sud encore, Bambote Nayo. Y'a Papi Chula, Oroyo Kanate. Comme c'est là et pas Eric Congolo, stabilité financière et Basalam Nabino. Merci infiniment à toi Élisée Bokota Skan, mon général bien baptisé chez le roi de la forêt Élisée Bokota, j'étais salue aussi à passant et merci voilà. Merci beaucoup. Nape sambala morombo te pa ya jori mbuku. Et commissaire basango pa ya fils kinkela yi. Ya fils kinkela nape so basalam ya moto ya jori mbuku. Je te salue aussi à passant. Et donc Edison Claire Lioko li mette moko kaka. Voilà, merci. Boni basango ya maison mère. Maison mère tout doucement, déjà bon retour au pays, Peggy Santé mon ami, bon retour au pays, Peggy Santé par rapport à Game Yobinde to Betaratimba et pourquoi pas Fabrice Moulele. Moulek c'est mon ami Yobikara par rapport à Game et Fabrice Moulele, je te salue à passant. Donc maison mère déjà bon retour à toi les rois de la forêt, Azaki Kota Babandundu déjà Batbaki Rep mardi mercredi ba mon qui était, il est déjà de retour. Donc on est aussi déjà des retours place de répétarana Massimani Mbana Kasavubu. Donc entre la direction Éthiopie et Prince Kasavubu na millier place espace Mourezawana 155 place autoroute Mikolotou. Donc par semaine c'est 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Donc autoroute Nawana. Donc rep bandagi déjà semaine prochaine et awa déjà autoroute déjà semaine de telle heure à telle heure. Donc ils aura déjà net mardi to bandara 10h jusqu'à X time. Donc le jeudi c'est 17h jusqu'à 22h 23h de Tokati. Mercredi jeudi. Donc batubaya déjà on est belé pour ba comprendre ba ko savrer encore bilingue autoroute nango ba les 25 hours. Parce que déjà na to kolambela bango single moko zawana de générique et tout to kolambela bango déjà pour to pesa bango makambo par rapport à image. Donc voilà en tout cas ba programme toza nango nanu yango wana voilà.
Vraiment, moi si Nzambe boni voyage les cas ndenge nini bato bazo zela baye ba batala ki des missions balingi baye batala ki na concert plutôt balingi baye ba donc déjà tout à l'heure bato ba comprendre que chaque samedi je suis chez Alex Sentiment à partir à 17h donc chaque samedi suivez-moi chez Alex Sentiment téléphone ouvert ba question na bino ba makambutu bolinga botu no dil manzaka pourquoi c'est Payamboka pourquoi moi si Nzambe pourquoi Kondo 13 donc chaque samedi je suis chez Alex Sentiment à Washington tombé d'ici à la koya téléphone ouvert pour na ba question sur bolinga bo poser au deal manzaka chaque samedi donc à partir à 16h de Kinshasa donc à 16h de Kinshasa il y a aux États-Unis déjà bas ça moi calcul donc déjà qu'on compensation dire 19h donc 16h de Kinshasa 19h des États-Unis côté à Namboka o ya vie na ngai Velaki Silobaki, le grand Voulouzi, États-Unis. Déjà, Erwana chaque samedi, voilà, merci. Voilà. Voyage les Kendengeni. Donc, tout doucement, on a tombé dans les solos. Nous, on était les invités. Il y a festival au Betamaï en Côte d'Ivoire. Et tu comprenez de quoi on est capable. Parce que le roi de la cérémonie, ça fait Ezaki Pena et Oumelaki. Moi, Baton et Belé. Le roi de la forêt qui est en Côte d'Ivoire. Et à Litozonga qui encore. Et merci beaucoup. Moi aussi, j'étais là. De la partie dans la délégation. Merci à maman de Mampata, ma maman chérie d'amour et joyeux anniversaire à toi. Donc ma soeur chérie Exaucé Ngiama. Donc joyeux anniversaire à toi. Vous me tarquez jamais. Et donc voilà. Donc merci à maman chérie d'amour, maman Sideji Mampata. Donc il y a l'ingangon dire que les prise. Nandeni. L'ingangon dire que les prise. Moi si Nzambe. On a temps on a voyage à Afrique d'ici maman Tomboka Mabe. L'ingangon que les prise. Peu prise moi ebsanga. Mère alingango trop. Yo ba maman so ça ce qui mère tenga donc ce mère maman alinga trop. Merci beaucoup maman chérie d'amour, maman c'est des juments pata. On a bien maman pasteur. Il y a bien place à votre Bible zaka. Toujours. Donc merci infiniment pourquoi pas la profiter un peu ça peut me pas papa Alain Milungu. Il y a bien mon dîner solo, papa Alain Milungu on appelle ça bas salam. Donc voilà en tout cas tous ceux qui na Côte d'Ivoire ba ivoirien ba comprendre qui et biso tozala ki wana na royo kapé ba tuba kolo kapé odile manzaka est-ce que to kende bien question de ya wana ezo boma mboka est-ce que tozo kende bien wana so to ke bien te to kata na edisio est-ce que to kende bien est-ce que to kende bien tuna ibango le gende na tuna ibango bango nde ba o tuna nga est-ce que to kende bien voilà nga la bité to kende bien parce que je suis déjà là na Côte d'Ivoire so na yakité c'est que to nga to kende bien te donc quoi na ça déjà wana c'est que to kende bien en tout cas est-ce que to kende bien quand tu peux dans l'église pasteur moi benga na Afrique du Sud na pesi bana bata Afrique du Sud mbote ba ivoirien mbote bata Brazzaville ba Brazzavillois nazo ka appelle moi na mobo ya muke na ko maîtriser âge nete na mambalo ba que je suis naza fan na yo merci beaucoup na ba déconnexion sa Brazzaville bata poto partout na linga bino nyoso mingi nzambo sala quand même to robeta ba tour na mamboka tout to zota na mona na et ça la bien pour ba na linga ka je suis fan na yo en tout cas na chombo leki mo ebele voilà en tout cas Côte d'Ivoire les cas qui bien bah tu vas comprendre qui ni to kendela ki to kendela pina musala pe to sala ki on to zonga ki voilà vraiment bakendela musala pe basala ki on zonga ki est-ce que to kende bien et les cas qui na ba condition mo ki to ko makasi single ya wenge musique à 4x4 bato balbaki belé surtout donc papa chéri akenda ki États-Unis oh non sala maté et ça annulé et tout mais l'autre moni papa chéri azonga de retour na Kinshasa et pe baza na studio bazo préparer single wana et ko expliquer non bato ezo le kandenge ni odi le manzaka moi Nzambe bon annulé na annulé bon single non par rapport à tant ndenge soit qui tant bato abi non et osala masute bakulu na kutu ba kokonile bango te ka single bato ba nile temps non c'est to tika to pesa temps en temps tant ba betela biso lelo moni musique ezi sous place makasi musique et faire redémarrer encore au moment ça de martyr et beta ki wenge sangani on comprend bien que musique ezi sous level moko donc c'est pas une mince affaire parce que au moins bato batia ki ba misa ba mbongo na bango le roi Kamsi Mamba donc homme aux cheveux blancs batia ba mbongo na bango et puis tozaki na bango pe na ba concert wana pour comprendre que musique ezaki sous na place vraiment te et lelo comprendre que depuis wenge beta musique ezongi sous na gunango et puis on comprend que le stade de martyr comme à la toile parce qu'il y avait un moment que bato ba comprendre tout que stade il faut ba betango bato ba se focaliser mingi na mambo finga bato na ba disque mais cette fois na minute eza suma mwana te ba go yambo finga bato ça fois oui mais stade no beteli wapi programme na stade hôtel biso air nini yo montrer même makama ba dispute ba mission et desili na
parce que okosa bato te po te okosa bato biso mo tovandi totala o bato bakufa te na concert mais obetaki kaka bato baya te obetaki kaka bazala ta mibale mobetaki c'est grâce à banani ya wengeti voilà ata oye na mutu moko me babeta nano nayoki kabosa tie ye pa bangaka te kabose wana tie wapelanga moko tali ye biso mpe toza na biso wanaka mpona osala bapromotion makambo bien sinyango nano makambo obetela to concert o stade le 23 wana esimbi te yango moni ngai nazobenga appel na sele yo fere stade ndenge ezaleli po ekende bia par rapport à rankine par rapport à batembe nde fali abeti na 2022 o fere mpe fo abeti biso kaka na 2022 lokola héritier akotia stade parce que musique so tembe eza te bebi on dit bravo Gaulois. J'ai vu Bogart de la presse atika na Pampers. Eza pour na servir ve na biso waze kwa leçon que na musique. Oza na mona Pampers c'était. Yo ba finga ba ete que Pampers on les a signifié. Pampers ya la tu les a signifié. Poza ba mission belé na musique batika ko la ba mission na mo Pampers wana te. Yango Bogart la teli ba pa yebisa ba que banda carrière à musique so la ta mission Pampers. Non te. C'est ko bunisa beto la batute. Nde musique okendela lelo tolingi suma mwa milai ti wera sale effort ala ti ba mission ba Pampers ya bino ba Pampers eza wapi ya moni Bogart ala tele ba Pampers ya ça donc ende bien très bien makasi Bogart ala ti Pampers ba mona ke ala ti Pampers ba ka seli bo mais ça signifie OK torotana ba mission belé lelo bataka makelele baza ba les premiers ba les deux ba les quatre mais est-ce qu'il y a une carrière en musique parce que tu as une carrière en musique Fabregas aleki Kofi. Oh oui. Tu as la musique mambo la tabana ba Pampers wana Bogart alati wana. Fabregas alati bana belé ba Pampers. Na musique. Fabregas il nous a donné combien de musiciens en succès Fabregas. Mais so tu as une carrière à Kofi. Quand tu as ngate awa to yo tanga ba tout mais to lo ba makambo. On fait les ne ça analyse. Voilà oui. To sa analyse yango moninga lo ba mukona bando sa analyse kamoko ba mission ba kosuba na bilamba ba msuba kosumba parce que ngala sa analyse te ka pona linga mutu mingi te je vais faire l'analyse vraie d'accord na yo sa analyse tumbola ba te vrai na carrière à musique Fabregas aleki Kofi parce que Kofi a tika ko latisa mona Pampers so Bogart de la presse à latité est-ce que donc ende bien très bien waze quoi lati mona Pampers cité Kofi lati mona Pampers cité so na mando tanga tito aussi ça ba ezate. Mais ce sont des bons chanteurs et bons musiciens. Pourquoi pas bopesi biso pe bana balata Pampers na musique? Est-ce que donc on est bien? Très bien. Donc il dit koloba ke na carrière ba musique na bino. Boroki ko étouffer bateau ba outie pas ba ninga musicien te. Bino faut bo jeter mingi ba fleur pona bango. Parce que pona ko bimisi sa musicien na orchestre a ça la succès. Eza matembelete balie na tongo ba chauffer balie na pokwa. Eza le remords eza grave. Parce que ce qui s'il faut simba, sauf faut bon battre pour qu'on ça nini etanga. Si qu'on sorte tu wera na kisi, c'est que simbi kisi combien de fois ka pour mission ba émerger. Na ba koko pe ba bima. Ya on a auto yati. Est-ce que donc est bien? Très bien. C'est que wera mu sakana nete. C'est que so za kisi, c'est que nyoko mi makasa simna ba kisa mboma. Kapo totanga ba Fabregas, ba déplique, ba Robinho. Wera simba. So kisi, c'est que ça travaille na combien de kisi. Kaka po azala wera ye mon côté bana balata pe Pampers so to tina carrière ba mission belé à lelo Fabregas aleki bango to tika Fabregas no même milaité to tika Fabregas alati combien de musiciens Pampers voilà oh lelo to yo kapé banzembu grâce à Fabregas mais autant la ba carrière ba to so pesa kisi c'est que Fabregas il a se sacrifier combien de fanakisi pour tout tanga ba comme ba musicien. Mais bino c'est que boki me kisi wana mais ba minsusu bandime quand même kisi poza ya bango moko te pour gloire wana ba misupe va profiter nango c'est que faut bo respecter ba on a des autres musiciens au ba se sacrifier ba vie na bango pour na ba musicien lelo ba émerger parce que si vous avez monté à mabe ne pense pas que robimisa musicien oh ça c'est ça t'a mon cause até donc tu dois souffrir quand même pour na bentera ba tu misusu. Le roi de la forêt loba ke lo kwana lobi yango alobi ah na devalango kutu alobi ngai pembe nanga na tuna ngai na tuna ki na Côte d'Ivoire mon Dieu met témoin pour na mutu moko na otanga kombote po et déranger bato te OK kama kamba beriti onenge oleka nga tuna ki abi ngai
na ndingaki te nazala wera ya wera ye moko na se sacrifia pour tous les musiciens batangama lokwa na se sacrifia c'est que na suki wana mutu na mutu azwa siko par na ye atambusango oyo aza aposa kozonga na makolo nanga on dit bravo na koyamba ye oyo azongi te wana ezodépendre na nga te Sankara na sirwa témoin parce que près à oloba nga na tozalaki peut-être na ko oloba ngote na lobi quand même parce que so mutu alobi bongo cela veut dire que afongolaki motema na ye na retour so mutu alinga zo cela sincère aozelango so po boy yo quand même oh ya salaki po biso toyeba que za selo za Bill Clinton a salaki yango déjà parce que c'est tout un travail Voilà. même moment en école les premiers mami balete ka moko mais comment l'école a ouvert les premiers babime belebo c'est qu'à travailler qui dire pour bazala pour baza c'est que na kata musique à lelo soko bimisa ta li quitter à la ta pampers ndeti bogard de la presse ko ya ko mekocha makele te pona bimisa bana batika fera ça musana bogard la ti pampers bozo mona ngo mikate ka fera botiti siko ko ya na fera no romona to ala bariti nzele to ala bashikito to ala banani oto yebi na sima fera toza la rebo o bunki le pesa biso te chanteuse en succès bon Voilà. faire muta pesa biso rebo e bien ngote Oui, très bien. siko za na batu misu na musique balati mutata pampers te suka nango bogar alati biso pampers na aéroport kasi beba faire siko na musique batu misu bana ba bébé bon azui wapi mais oyoka te nga grand musicien nga koko na musicien mais tu nous dois donner quoi na retour parce que tokokanga mufinyuku na sanité soko eloko za nkati te nene tokobenga ngo keza nzungu bien poto yeba keza nzungu bien lambela biso biloko tolia mais nene tokangi mufinyuku na nzungu biloko eza te bolo bango eza bien ndeni est-ce que tokende bien Très bien. est-ce que bino place tozalaki po tokoma place o osola sepe ya mboka Toujours, moi c'est Nzambé. yango na lobi boye eloko toyaki kokoma mpona pampers ya bogard de la presse Okay. bato bacomprendre yango c'est une pampers signifié c'est un pampers signifié Okay. alati yango te poke azali na mposa alati yango mpo alakisa bato ke na musique à part succès na makelele ebele à part kirobo na musique boza na devoir ya kopesa biso bana na musique balata pampers boye Ok. on a ritinzel aujourd'hui aza na États-Unis toyebi grâce à na Grâce à faire. on a des nani bakunzardo na pesa yoku conseil na kermas na c'est papa ça émission notika comment faire kunzardo toyeba ngo pona faire Voilà. bongo te Bon. est-ce que tokende bien Très bien. siko yo yebisanga alors soki lelo ekomi na niveau nga bana na ba arriver bandi kozala cet amour oyo bagolo balakisi fere mpo na nga na lobi en tout cas bagolo boza fort nauta okumisa bawarion awa nakumisa bawarion partini fallait dire kata boye te naza na bawarion stade etonda ete cela veut dire que mutu na mutu fa se focaliser na musala toza su na ntango fingaka bato te parce que cd déjà balongolongo mpo moye batia musique eza te baoya otia bilobaloba na kati baoteka ngo wapi cd banda otia musique siko musique ezala su te komaka bilobaloba moye basala su cd batikela bango nyonso YouTube. Alors cette fois-ci au moment où on a démarré le monde musique et fait zonga ça la de filles à musique c'est bien fallait bêta qui stade de tonda qu'on dit bravo pour les Warriors. Voilà. Et demain aussi on a tout le monde peut que ba golo ba télémi d'accord na aéroport et ça la maté Et sur la pluie. fallait ça qui plein na stade faire à ça li plein à aéroport. Voilà. C'est que musique yango zongisko au goût. Voilà. Faire ko profiter car on a plein ya mbula te aider biso ozongisa biso na musique to bande ko zile pa na yo est-ce que to kene bien Très bien ma CPI. bato baye ko ya mona sa mbula ezaka te po sala ki 6 mois libanda non baye po pesa ki bango quelque chose Voilà. bazana poso baxela bango encore ezala plus makasi que avant zongela bango faire wana baye baki lekela bango TV na interview ya bien pesa la bango promotion ya musique ko lekela bango TV ya polémique te bango ba zelo na musique parce que so ezali pona polémique balinga ba yate bango ta ba katier na ba théâtre balanda ki opoza musicien balandi o tepo o sala makelele na ba TV non ba ye wana poza musicien c'est que TV ya lekela bango sala promotion ya musique o utobimisila bango parce que na promotion c'est zéro entre temps na kata banze mwana ba maman na ba chanson Voilà. toza posa promotion wana banze mwana sanini ebeta est-ce que tokende bien Très bien. balo ba fallait batu bakufi na stade ou bakufi na stade te bakenda pe veillete bakenda sentiment c'est que mutu akena sentiment eloko il y a tonga lisano ebunga kaka na lisano bakenda musique Ok. parce que circonstance mabe eyebani place etelemate Voilà.
circonstance mabe kozela ka te ke faut kufa na kata na nini na ndako parce que eza bato mosusu bakufa mpe na prince mosusu bakufa na mai ezali mpe concert te tolobi mpe te ke tookourage te ti bato bakufi non parce que mambo okufa eza mambo ya nzambe déjà nga liwa mpo na nga eservir bato leson yebisanga bato bamonaki bato bandeko na bango bakufi wana leson nini eservir bango parce que bakufi te mpo bazalaki na ndako bakufi mpo bakendaki sentiment bakufi na nzela sentiment mais eservir mpe baoyo batikali leson mais okomona congolais oservir ye leson te kati mo bomona ye wana kei na bomona teke kati ebunda mabimisa makila me bala mike baza nga namona maître loma ya kosala kati na kermesse awa la plupart ya bato namonaki ezalaka bana mike mais kati eza mpena bao makila ezobima bato baopike bacrise bakomona mosambo na primise me bana mike batelemi cela veut dire avant to bandeko déclarer makambo mosusu est ce que bana biso baza na éducation mpe parce que un parent faut éduquer d'abord ton enfant mpo ni mwana odile se retrouver na concert te nga kuto odile naza moto ya bien te mais mwana nga se retrouver na concert te parce que nga na mama moto ya concert mais mwana nga kokota na concert te yo za mama moto ya concert te ndeni mwana komi na concert seke bokoki opesa bango éducation te lokola wana mosusu aza ya yo te mwana moto mosusu akufi na concert batela sikoyo ya yo akufa mpe na concert te est-ce que tokende bien liwa eza mabe te liwa ezaka mpo na eservir biso bato tikali et apprendre biso et c'est tout un examen mobimba bapesaka bato na liwa moto aliaki amelaki ndenge alamukaki ayeba te ke mpe mekatana moto mosusu alobi so nayebaki moto azwi shok ye akufi te moto akufi akei mais oyo azwi shok akoma oloba so nayebaki mais so nayebaki wana omona bosani na ye ke liwa ezaka ya mire wana te eza mpe ya porte ya stade te baliwa eza bamarke ebele so oza moto ya mabe oza liwa ndeni ya bamarke forme abongo te yo ke osala eloko na tembe eloko eza yo tokomisa na tembe nzambe aotika eza baliwa mosusu bato baolata mpe eza ya bango te parce que kondima te ke esprit wana ya mabe eyaki oboma bato kaka bakufi wana nde baza esprit faible nandimi te se kongola akenda na église seke so ezalaki demo balingi bakufa bango nyonso mpo kongola akenda na église te akokende osala nini ye paster deja deni lese oyoka pétage moto aketambe esambela wapi bapaster bango babimisa bakongole na église baosambela ndeni paster akevanda na boite mwana mwasi mwa lisoko monene avandele liboso yebisanga baoteya banani paster azondima mona chel ndenge aoningisa masoko yebisanga eske biso toka église yango nalobi boye topesa mpe faute te mais tolobi basincere condoléance mais e apprendre biso baparent oyo toza na bana toyeba koteya mpe bana nga naza moto ya miziki mwana nga se retrouve wana te mais mama mosusu aza moto ya miziki te mwana se nazoloba ebele voilà nga na moto ya miziki mwana nga se retrouve na stade te ndenge nini nga mo mpe nakomi na stade te ndenge nini mais moto mosusu aza moto ya miziki te mwana se retrouve na stade aza ta mosusu na 10 bana moko alongo eseke batikali 11 eservir leson na ba 11 wana yeba sikoyo kozala mama to papa parce que nandimi teke bato tu bakufela bazaka bana na baparent mpe baza yebisanga parent akende concert est ce que atika fufu na ndako bana na ye baliaki parent comme na kata concert ndeni entretemps bana no baza na ndako seke so bana no bake kufa so na concert mosu yo parent olobani liwa faut servir bato leson ezaka mabe te c'est tout un examen bapesaka biso totanga epa nzambe yango nalobaka eloko mingi moto akomi me ya mutuka akomi te mutuka nde ezoprotege moto akoma kota akomi ndeni moto ya mutuka akufi me moto ya moto akomi cela veut dire liwa eza préparé epa nzambe soki bakanaki okokufa na mai ata bayaki 100 personnes okokende kaka eza mokolo na yo soki ezali mpe kaka kindoki seke stade mobimba balinga basala ni bakufa mpo kongola akenda so église te elonyeni ngai épargne mpe baye église te baye na bango mpe paster moto aoteya te cela veut dire ezalaki examen mobimba oyo nzambe apesi bato basala nini basala moto na moto azongisela ye akorge apesa baréponse réponse ya motu ezaka ye moko po ata bakorge 100 fois so yo moko oyebi kose korge te bato babanda okufaka na bandenge wana mais tokourage peut-être que bato bakufaki ekende bongo ozo comprendre voilà donc cela veut dire toza na posa musique ezonga ba polémique lelo bo comprendre que omoni bato ba kofinga bato bango moko ba comprendre que ba na ba goloa te ba pe na ba warion te toujours parce que muto aza na goloa na ye muto sa polémique te c'est le goloa qui va aller faire le polémique na place na ye lui son travail c'est la musique oyo apesa ba goloa polémique bo ça c'est bien mais réponse nango yango
nga yoka bagolo banda ko sona après concert babi to ndimi na biso plein mais kunga ezate oh nandeni yango moni bayembaki na aéroport vous comprenez c'est ça bagolo mso babia biso tozonyoko mapena muta ko sisa biso guerre na est azali fala bimisi arc-en-ciel na moi poni ko nani mboka na biso ko pesa fali mbongo te ake ko sisa ba rebelle na nini na nini parce que nous sommes bimisi de arc-en-ciel ako même 1 million de rebelles moko kana maluwa pam arc-en-ciel bimina moyo mona ozana na mukilo te nazala ki boy mais bon tele mbongo te ake ko sisa ba rebelle ba soda bazonga po arc-en-ciel ndenge bimi bon c'est les 1 million de munduki de fali so ko tika est guerre ici te tika na pe parce que bochaka mbongo wana bagolo ngati wana bagolo batu bandolo babito mona biso banganga baidingo bamisa michopo mais o fali bimisi arc-en-ciel na moi et c'est faut pas que tiki na est bien to comme chef coutumier wana bagolo ngati vous comprenez voilà donc musicien nyo mona ka ko finga muninga o ngai kutu ndenge naza boye naza danger azanga bagolwa aza pena ba warrior parce que fala lobaki ke ekotonda ba warrior ba ya bayaki te faire gola lancer son abengi bagolwa na mbula ba ete ba polite boga kalati pampers ba te bato ba bimisa ba ante na musique kasi okola. Vraiment, donc vous constatez que je suis avec Odile Manzaka, moi Sinzambé, concert les millionnaires et les cas qui n'dengeni. En tout cas, on a le baraboui. Là, je dis et je répète, il fait la chose à quoi vient na lingaki makasi. Et le repas lobby pour nanga bon na mon aniku parce que moi je regarde na mon à côté ma bête côté bien en haut. Mais et ça la peine de moi polémique makasi te. Parce que ego ça bien te vient na biso ba on baza de ba mikolo. Faut pas y ba discours ya bien pour na baleki na bango. Parce que au moins la vie oise qu'on a Kofi bazara bien. Kofi pe na faire ba mo bazara bien mo ba bebani. C'est que le quoi vie oise qu'on a Kofi bazara bien, c'est que faut la ndami maramba Kofi. Donc à ça l'effort à les gagner na TVT pour na ba discours wana. Eza ngo propreté. Ba gola ba ça na ba émission. Déjà boga on a c'est que vie oise qu'on a mkolo ko ça so émission bongote. Ba gola ba ça ba émission et tout mais il est temps que na likolo place aza ako ko ça échange de paroles na bango te parce que bango basé belé pour fan place au ça l'émission yo komona été ne dis pas que fanatique n'y a sur ça émission ba rotinda été mutumsa ozaka les états sune lokolobi mais peut-être yo lobi on a sens mobo c'est que so le qui ça discours mo ya bien ngala nda ivena na bisa lobi ke nga yaza lokola mboko kauka mai wani zanini mai place mai kauka désert. Donc so ba memi ba bidon mai ka ici la bonne nzela eza bien te wana eza matumboli tant mususu eloko ya lobaki par rapport à date na bango ba mona ki en faux ye fala les casco expliquer bango te concert ego kozala même to privilégier matanga pour rozonga susté et pour ba vieux artistes qui amonga na baza ba vieux basali trop na musique même faire e moko olinga ki to le la pe vieux artistes nan na ndenge na ebeli a ce plateau le la nan vieux artistes même concert ebeta malasima. Est-ce que tu connais bien? Très bien. Voilà, ce que Golo a un sentiment, ça n'a goût à mon affaire. Alors comprendre ma mozo le ban décence. Yo ce que sort le bac on a sens mo bolé expliquer ka bien que non. To privilégié muto a kufi pas ozo ngate. Faites si la raté. Et bien bezaka pour na mkoloma me faites continuer kaka. Ba mo comprendre te via lobby discours bien. Mais tant yo lancer bango so appel que oyebisi bango sous que non, nga za le quoi désert, so bo mimba bidwa mai bokata. Cela veut dire que zo signer bango. Soit au bras de faire un petit nao, ou on est à siko qui perd ba place. Mais nga étant que maman, comme na au côté la nanga mutute, a de ça l'analyse mon normal, je suis nazara ni pour ni contre. Nga mon problème est que ne touche pas à mon logo. Si tu touches à les rois de la forêt, là je vais venir retoucher natala agiter n'unité. Aux a députés n'en comprendre. Pour le nanga na parlement na peut-être na porte sur les cas. Donc so toucher ouais rananga, ou on a éco retoucher. Mais si tu n'as pas touché à mon logo, je vais venir intervenir quand même tout ça. Paix. Aujourd'hui, je vois mes descends passer à la télé pendant le 25 décembre, concert en déconné héritier. C'est Eza honneur nanga. C'est le Eza bitumbo ngana bundi. Mais batumso wacha ba commentateur, mia le moni. Non, c'est pas ça parce que biso to linga wana te. Tout ça pour ça polémique eza ya musique. Mia l'héritier le 25, yo petit la biso les 30. Vous comprenez? Ah batonda te chakaka. Oh kuna pendengemo parce que la polémique wana makambo nga na yemba likolo nga na yemba na se
ezokonte te yango ekimisela biso basede na mboko or que mpo bamisien baémerge mbongo ezonga nde ezalaka na musique il faut basede sa nini ezonga parce que so moto ateki cede na ye bocomprendre ateki combien il faut azwa disque d'or boyeboye bongo te voilà yango moni lelo mia de son merci bravo et puis kala mingi te mia la bokela so kala ba le 25 wana tembango siko le bandi pour hériter obeta le 25 mia le peka na kata ba le 20 wana abokela biso single na eza 2 chansons na générique moko na kati ya kombo nango kapekepeke dosé ya mia de son donc landa do nzembo na générique moko kapekepeke dosé siko to comparant on a concert ya ferré na nini single ya miel pour miel abi abisa single so peka le 25 encore le bac yé pas zo le bac ba fiche ezali que le 25 ana pa betala nini na Luanda miel yango na bibo lukela nga sele ya kozonga oui abeta le 25 sele yo sera beti le 25 té en tout cas à partir à lelo sele yo to ko kange basinga so to moni sele yo ko beta kaka date moko na héritier na été soki to kende bien sele ko sasa biso kutu budget so za poto bo benga zonga bolo bodila zo luko na mission sele on a bengi combien de fois a benga ke dans émission les intimes sele yo bo lukela nga sele yo bo ebisa eboye soki s'agit to tia ba mituka batu ba kende na kesika ya lobaka ko beta to ko tia parce que to banda ki da ko yesa bato banda kala ke sele yo ko beta le 25 date ka imika ko to sola dana papa ka beaucoup mais ça le déjà les 25 places ça pepele c'est le ça boité ko mabe c'est le ça boité mabe ngo ba lo balé mbongo azumbongo pas fali c'est le ça boité et reverser ndanga nini yo teli fali concert makele makasi ti stade de betami yo beti peti et comme tout retour le bobeta te okobeta oh tembiane fo zalade boso tembeza to ko héritier to na nene po za muto sa ne tembete parce que biso doze aki yo faut tembe héritier pas tembe to tala nane sa nini ekotonda mais pas toi le 29 wana non le 29 oh les gars qui octobre ya date mais on laisse les gars qui déjà pola qui déjà to ba déjà ko sa propagande fali to lo ba 25 ouais to lobi le 25 date yo tila ki biso alors ba ka ko beta le 25 mais aboyi na yango aboyi te baboya ka te ko beta oboya ndeni te baboya ka te oh oboya ndeni biso toza pona promotion boya poani ngana on a kufite ngana za pona bango nyonso naza pona miel naza pona tout le monde faire bango tout date alobaki akobeta soka betite to comprendre que yena fali bayoka naka oh effectivement batu ba loba ngoti botina loba batu ba lobi en trop babi a to comprendre que c'est léo atatia ça avec mission mamba fali bayoka naka bana bandalti parce que poto tala na liso asuka bien le 25 décembre face à nini abeta héritier na stade yena imika pour ngana oza de tous les deux côtés un mon na boakele kuna mwana bandi mabe koto na zongi Guy ngana li tabo benga selo bo bisege asa bajete po lokola loba prometa ki biso date na ezala ki le 25 de héritier c'est que yango toujours zela postade wana héritier ko kabolela mo mutazo ngona ndako po après c'est l'héritier bon na ebite so mutum so beta po de nazo mona la conseil héritier nengo zala yango fo selo basa ka babeta bango mbale asa bajete ndeni makamba falo to molo makasi oyepeti sutikini et ça le peke osoli pena ka di mata di makambote obeti pete et comme on a tout hérité tous la te mbango place ezalaka mbamo lo boko beta te oh c'est hérité l'équipe non vraiment ouais c'est hérité à l'équipe bango donc le 25 décembre bah tout vraiment on a tas de martyrs avec héritier Watanabe mais toi qui balobi non le 25 année ezara bison stoyebe ezara anniversaire ya Weranson makanda Weranson motema ya mama si deji mapata babi ko lambe ko zala ko lié ko zala na ko mela odile manzaka yo zana kata base expliquer biso no ezandeni batie billet combien non ba pesité ou comment bah wana pesa mamnanga te ngana yeko lobaka po étant que analyste donc wana photo tout na ba problème bokani ba janvier baza wana mieux placé pour na programme wana moninga na lobelaka logo quand même l'analyse na yeko beta moi c'était muké par rapport à game pour na ba ve nanga oza déjà on a pesa ba salam comme c'est mamba en mon cheveu blanc quoi donc on appelle ça ba salam ya moto donc ça appelle ça batu bana mamona bien baza donc on a passant pour nana pour ça tous les deux concerts on a participé. OK. Donc programme vraiment pour le moment on est banité sur bâti billet combien mais avec le temps boroyer ba on to relukapé vraiment base ya héritier Watanabe potoyer ba donc ceux qui billet kozala combien VIP combien donc toroyer ba vraiment au dit les mandats comment Nzambe na tout na concert les millionnaires
concert les millionnaires et les kaki ndenge pour tout monde qui Weranson a dédicacé qui n'a Fally Ipupa na or ya mini ya concert on a vraiment cela qui toro makasi bato vraiment ba sepelare nango ndenge ya boka ki Fally Ipupa concert les kaki ndenge faire rigola oui to lingana voilà kasi amour wana tout ça polémique na musique mais na amour vrai tous ensemble voilà donc tous a besoin ba fan na lo bango mettre fois ba fan ce rôle na bango yangwana mais ça te entre biso na biso bango na bango basonaka donc baba na lo ba déjà donc mambu ya Fally faire ngana ko ya ko discuter ngote les bango tout baba petit vieux bango tout ba ça la bonne musique. Donc tout ça derrière la musique à tout biso za nso batamte mama bete. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Là, vous constatez que je suis avec Odile Manzaka, moi Sinzambe. Je dis un grand merci à Solange, maman Najigli na Hollande. Pourquoi pas à la princesse Maggie depuis Hollande. Je dis un grand merci à Jolie Djeka, Motema papa Guy, pardon, depuis Hollande. Je dis un grand merci aussi à celui qu'on appelle Ketia Sandrine depuis Hollande. La bino tout vraiment bolingara tumba vraiment te pesibino ba gros bisous et sika bozali. Pourquoi pas Junior Tupungu Babi solo ya mbongo, hein, beau retour au pays mon frère. Donc vraiment bah gros bisous aussi Kozali. Odile Manzaka moi Sinzambe. Pas Flavie pas na garçon. Non, PCT. Flavie pas na garçon shopping, j'étais salé à passant. Flavie pas na yo par rapport à game et pourquoi pas pire vers moto, hein? Jean-Marie Yamaba donc na Canada na peso ba salam. Jean-Marie Yambaba na Canada na peso bambo temingi. Donc merci beaucoup à tout le monde et batbalinga CP Amboka. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 85 85 2 fois 351 plus 240 so batu baleki ne na lui Fabrice aleki kofi babo iba pesanga ba preuve. Na musique ko fait bimisa bana combien ngana oyela bango nombre ya bana au Fabrice abimisi. Musique pour comprendre que musique même pour na bana il a passé c'est tout difficile pour na obimisa bana oko sa musique mais o sala ngondenge nini ko bimisa bana za sur rôle mususu côté ba nzembo lobi na lobaki lelo ba vina biso ba kofelo mi de ba fier pour bana ba nzembo abeta diska bimisa te batu ba royembe na fête batu ba robete na boîte mais musique ya lelo to boité français comme kota mais est-ce que boîte ils ont répondre. Est-ce qu'ils ont répondre parce que ba fait na biso ba kofi l'homme de bazar ba fier pour ba na banzembo moi mikolo na so la kofi bien pour nzora zo banda biso te na tanga na ko mone bien pour nzora mta banda biso yenu ta banda marambo non c'est ça là que pour répondre bisaka yango baby sa siko mikolo skonde moi pe ko mais so ko bandi na baby sit voilà so bandi na baby sit ndeti mona na ken na ko répondre sous pour kofi abenga nayi tanga za pas kofi nde na banda répondre pour tout ça même moi qualité moi nga zepa wera ya zo lobi ata so kofi ya mona ndo répondre parce qu'on a minito azali kwa scout na kata ba soda ata sala analyse wenge 100 fois mwana kipe na otine esko bana niveau na epo ba kipe pour libosa ya pas kofi et ça les moi parce qu'on a minito so ba benga na kuna donc ata sala analyse 100 fois wenge na okipe te kisunjora bana na la tia perique gaz esila donc sora yawa na roloba nini pour sora meko lo mamba bata wera na ko soza na kesa ni ozana kesa ni papa nini bapekisa kutu biloko ya papa na yo lingo lobelanga kasi na yemse loba papa kasa obenga noti makambo lukela bango question réponse bazwa batikaka ko yango sute ngana oyeba neni faut que tele na matongeti na matongi periki comme de lukela makambo sila yango moni na lobi confiance a fier poza banzemba rumba na ye abimisa diska bimisa te na boîte ba robeta di rumba kofi ba wera bana ba rumba na bango ba jibe bana ba omba ya bino ba omba na bino za bani banini ba téléphone na bino banzembo ko tika leza banini donc musique bazonga la ATT balongona ba polémique ba yemba nanu ba archive etikala voilà o mususu nga beta jour mona Fally selo ba tune ko yemba nini nga yemba balingi biloko wana te balinga ngote balinga ke obimaki déjà sala banzembu na yo babiloko te nga na osa émission na osa mami lela na osa Odile Manzaka obimaki déjà oyo yembela banzemba wenge nde concert ngana nga chatembe ngana te wala banzemba wenge na le 25 ba beta na wata
c'est le alinga linga ta bête le 25 ans on sombe les places wana soki moyen ezali oh boto eda kutu bato bongo c'est l'on de konana tika il faut basala bongo na héritier pour biso to sepela s'il vous plaît. Vraiment. D'accord. Je suis avec mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 89 85 85 2 fois 351 plus 243 89 85 85 2 fois 351. Donc c'est Odile Manzaka déjà. Merci beaucoup à ma maman chérie d'amour, maman Moukiri Génie. Je te salue à passant vieux Robert Kinzondo, Moté Mamé mon Patibi, Alex Antimana Washington tombé d'ici la Koya. Et merci pour ton assistance, Dieu merci Mbadinga. Les journalistes par excellence, merci encore pour ton assistance Elongia Kala. Donc un artiste de mon pays, il y a Venabiso Ngadia de Ngados, de profiter de PC Basala. Merci pour votre assistance. Donc on est ensemble. Élisée Bokota, Kotaska. Donc merci infiniment. Pourquoi pas Margot Mopandi Sango et pourquoi pas Torex, hein? Torex donc il me ça moi ba game Nicolo yo Torex to peso ba salam kanga mpanza bazandwana moi ba bilamba tu yo par rapport à game Torex donc mulati simonene Nicolo ya Odile Manzaka CP ya Mboka Torex to peso ba salam et pourquoi pas Margot Mopandi Sango Isaac Ompekael le contre-maître de la presse mon loulou et pourquoi pas Ciseaux d'or la main d'or et toujours mise en place Milik de la presse merci infiniment donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'était là Odile Manzaka, moi Sinzambé, Nabi que vous sepeli de partout, Bolanda Tumba, Oya Petit Zach. Je dis un grand merci à Dieu, merci Mbadinga. Donc, Babi Mobala Mwindu. Pourquoi pas notre artiste, artiste préféré, Bolingara Mingue Longa Kala. Merci pour l'assistance, Nabino, vraiment. Et ça, les bisous qui tournent ma casse, comme moi, Nabino Rosalawana, qu'on a entouré, Pembe Nabastar et ça, la retour ma casse. Je dis un grand merci à Papi Depol, ministre de peu Afrique du Sud. Pourquoi pas à Sandrine Chilembi, ma copine d'Afrique du Sud. Ah oui, le Ikoli, Babi Boni, Basango ya Gavo Ikoli, Bilonso na Soudaf, Wana, vraiment. Bah, merci Nabino, tout comme dans Soudaf, Nazotala Yannick Rambox, Yannick Ini à Rambox, Babi l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudaf, Wana, vraiment. Bah, merci Nabino, tout vraiment, Bolingara Tumba, bo commenter, bo liker, bo s'abonner, et que ça la biso qui tourne ma casse. J'ai donné le tondo, Babi topé ça, merci ma casse au monde qui ba image qui toko, baba soin qui toko, babi pour j'ai donné le tondo d'Azaki Wana, na si ma caméra, na si ma qui ma camboudé vraiment, ce bon monde ba couleur qui toko, j'ai donné le tondo vraiment, je te dis un grand merci. Nabino tout bolingara biso, merci et au revoir. Ndeko ya Congo Botu na ngai nini oh Villa chez Dani Dende le Real de Madrid Oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te Bino bae boza éparpillé à travers le monde Bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa Ndeko na ngai ndimela ngai te Esika kopema ezaka kamoko na Villa chez Dani Dende Awa nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali e bongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yangoyo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya bafete ya mariage religieux coutumier na civil botala esika ya ngoyo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala baavenema na bino yaya botu na ngai eza wapio na veni beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona Villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye oui toza awa toza na Villa na résidence Dani Dende Real de Madrid talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille isali ici là toyaka kin toyaka ba vacances toka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé ya mwana moni toyaka na biso na Villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika te ezaka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille
Donc, bandeko na biso ba diaspora boya boza défi de sécurité bika Congo pour la place au boyebi ke boza bien sécurisé ah pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi vile za moko vila Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance pe assurance comprendre talaka ba mama Mireille lisalisi au cadre na ACP mais sur aza na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na villa naye tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot sala naye na boulot naye so sali. En tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezoleka bien la piscine, na mam tout va na kutu ba koto bien. Donc eleka nango bien. Yo aussi précisément Nga no Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus na station campagne boza dessus vraiment. Bon c'est pelant fort. Ponga mo déjà na lélé en fort. Ce jour dans les bien, tu vas chez Real Madrid, à ma campagne, l'appartement Mounilema, villa, piscine, nous sommes allés, on s'est retrouvé bien, ma casse courir en raté, sécurité, nous sommes comment. Puis nous avons des en Norvège, nous sommes besoin de avant d'habiller à l'aise, il faut aller pas Real Madrid. On s'est ma casse. Ah oui, villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozana Posa. Ozwa repo ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge ka bozalaka na mikili ya poto awa nyoso ezali soki kure katani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village Dani Dende le Real de Madrid eyokani Zakari Mwamba